kaka ndenge na yebisaki bino libota na Nzambe bana monde entier chaîne eza kaka moko nalingi to s'abonner biso nyonso na Kilongo TV. Oh Kilongo TV bino ba ebolula journal botala makamuni nezoleka na mboka na yo bino ba ebolula miziki. Oh miziki ya Ngiama Makanda le roi de la forêt papa chéri Jibin pia na leader Amu Fube tunango kotala ye wapi bino ba ebolula ba prédication ba mate ya pasteur Lité ya Kanda okotala nga na Kilongo TV na zoloba bien Kilongo TV yenda kangi masolo Kilongo TV chaîne moko oto tikali nango Kilongo TV oya koboya Kilongo TV na zoloba bien na zo chama ina munoko te yaya façon na ko papolela ye akolapa bana na Nzambe baseli ya Nzambe mutu nyonso mwana muke mukolo papa mama yo muto lula chaîne ya kitoko Kilongo TV yango yo s'abonner mbangu mbangu poete otala biloko ya kitoko boniko ekomi nini yango yo oko s'abonner yo oya mutu munene oko s'abonner na Kilongo TV yo na yebisi yo na banti to yokani merci.
voilà, mesdames et messieurs, le spectacle continue. On est là donc avec le groupe Nouvelle Vague de Vie en plein spectacle de ballet. Et là, je suis avec maman, la générale major Fatou Kaembe. Bonjour Fatou. Autrement dit la donna. La donne. Fatou n'est ma solo quoi. Bon, Fatou n'est ma cambo. N'est ma cambo. Les longs spectacles, il y a un groupe à vie, il y a ballet. Au moins, on d'abord des... Ah ouais, c'est bon, vraiment. Il est qui kitoko, ils ont les kitoko pour talara Queen Mother. Baby Queen Mother n'est ma cambo. Moi, c'est mon bien, sans polémique quoi. Une fille gentille, donc il faut que tu pour talara. Le sentiment d'artiste est belé va répondre. Oui. Mais la production peut abouer. Ça, quand on ming, faut des Bon. moyens. Non, là, on fait de moyens, tu es et c'est un peu moins temps et tout. Nicolo, tu as trop tournage. Mais elle, au moins, elle a fait ça. Vraiment bravo à toi, Queen Mother. Félicitations. Et s'arrêter et continuer parce que. Ne faites pas ça parce que vous avez trop de tournage ou bien parce que ils ont rentabilisé Mingité. Bon, quand on parle de rentabiliser Mingi, tu peux avoir raison parce que Moussala, Lelo, toujours s'est forcé. Tu comprends, toujours s'est forcé, mais. Nzamba sunga kaka eko manango ebele eko manango ebele déjà Queen asali yango gesho asala yango ezalaka nango mais pas trop mais yango to sengi penda que non et continuer to moni pe to ke balé ya maman Solange Mindondo to ke balé ya Boye ça fait du bien. Okay. Ça c'est très bien. Un mot à tes fans, peut-être quelques salutations. Ouais, je salue toutes mes fans au Balinga Maman Fa, autrement dit la donna générale major Babi Mapinga. La donna. So linga te sa mokina oponga na zananga. Yo linga ngate menga la linga ko mingi. Tinaka bongo balobi mama na Fatou, talaka mama na Ndoi apienga kombo. Jo Kuele, Seleo Mukuna bana poto, ba mbote na bino ebele parce que talaka abino. Merci à toi Rabi Mavinga balobi. Mikolo on dirait tiki polémique pour comment qui non mabe. Nana qui toko polémique ya maele. Vraiment polémique eza moi débat contradictoire. Maintenant tu appelles ça va venir na nenga bien. Ya ofinga te quoi. Donc ba fan ya fa quand ne boye bit film asikezo bima d'ici là bon mon pardon impossible na SCP ça donc bo zala bo zela ngo po boye bikara iratate. Et c'est ça, bientôt la pardon impossible. Et puis, film si ma bon mon arabi ma vinga pas dans comédie kotika qui na naninka. Merci beaucoup. Poursuivons le spectacle. On est donc là chez la Queen via Queen Mother en plein spectacle de ballet. Je suis là avec Coco Dema, le meilleur de partout du Coco Dema. Suivant.
spectacle kitoko, je pense que bozo mona bino moko na mupandi nazana Bintu ngana bengaka ye bato sikoyo quoi, bato makambo sikoyo makambo bien. Boni Bintu. Bien chef. Spectacle l'équipe bien. Spectacle l'équipe kitoko makasi kitoko, donc félicitations à maman vie pour spectacle à Boydo. Salamanante. Ah bah bien espace comme un mouké bato ebele. Espace comme mouké bato misuba ngi ba kwea nga kuna zanga place encore ta chance ma fa kangé. Oh fata kangé la go place. Na kombi. Vraiment, c'est bon rentrer na vandate. Ça c'est très bien. Vraiment. Merci alors. Merci beaucoup. Merci. Vous découvrez les sous Bintu na pièce mo ya sika. Bakata Macron bientôt les gobima. Ye azavie na ngai. Oba star na ngai. C'est dit bon boum. Mon chef, toujours mon chef. Ouais, très bien. Star na ngai. Dieu fait grâce. Spectacle l'équipe mais na monyo binité. Non, normalement il y a ngala bina mais sauf que bi santé salinga moi kokongolo ndezalaka balobaka ouais. Yango na Kongololo. kokongolo so kokolo. Kongololo. Neto benga Kongolo. Moi santé répondre bien té yango mala na binité na spectacle mais la préparation na zalaki. OK, ça c'est très bien. Et tous un bino Kalaté to découvrir yo na spectacle ya Kalaté ba musu ezali. Musu ezali wana ne bo comprendre. O ezana enregistrera que notre fungoli la porte. Mais ba entrer siko kalaming te bo mona sous ba programme sous to pesa. Tala spectacle la boy. Donc kitoko. Ngala bengo c'est un grand défi de l'année. Tala to sandi batu ba ko fanda te. Ah pour espace ya muketi. Ça loin ça le compte à 3000 personnes. Eza ça mukeda. Ça c'est très bien. Ouais. Voilà, toko balson absolument koko demain, ce que yo boka des personnes. Na pesigara na pesigara Laetitia Kapela Mbote, Eldina Karimon, na bosante vient nga Jonjongonda, email Jonjongonda email. Jongonda. Voilà venanga ya failunga, na bosanité Jassim Mboul, le ministre des États-Unis, na pesipe na chef langa là là Rabi Mavinga donc kitoko. Merci à toi merci à toi. C'est-à-dire yepe ne bagata Macron bo mona Kalaté bagata Macron pour montage et comme nasuka Bronly na benga Bronly mpanji wana et ça moi bien boni papa. Ouais kitoko. Wow, to yaki ota spectacle na bino tozozela koko de mais singa zozela moi loketo Bronly abinité. Ngaso na bina kindako ilingo kwea. Do mabina naweza lola Goliath David te o abuka ba miro wana Samson. Ayo c'est que Bible mabina na ngai donc mabina naweza lola Samson donc. Scandale. Scandale au ça. On a pris scandale. Ça c'est très bien. Un mot peut-être na ba fan na yo, na ba fan nouvelle. Ouais, en tout cas, moi d'abord et ça n'a plaisir au monde pour la toute première fois maman présidente nanga sur scène. Sur scène il y a théâtre mais il y a danse. Donc et ça n'a vraiment. Donc pour nanga il a payé plus que 10. Na plus que 10 pour on a moni na satanda na ngote. Donc merci na groupe Mobimba ndenge ba présenter biso spectacle. Donc et puis merci na Queen Mada leader Mama Via, merci. Na bande konyo so botala biso en tout cas yango wana botala bino mo bo juger je sais que bozala décider. Donc c'est ça. Déjà nga CPL nango yango moni on a kutu en place espace moi munene to ya. Ouais, ezalaki na kaka ezalaki non net moins intro quoi. Net moins intro édition mususu ekolanda landa nango. Pour bientôt là toujours kende moi Luanda groupe Mobimba to kende moi Luanda j'espère qu'après Luanda retourne na biso toko toyeba nene osala ngoka ya munene pour que permettre batu bazala pe ebele eza bazala ebele koleka ya oyo bazala elelo en tout cas c'est beau candidat ya Luanda bo signalenga po promo assuré na relobela bana Luanda merci na bato nyonso ba assister biso. Et merci na ba chroniqueur na ba chroniqueuse nyonso ba assister biso en tout cas on est toujours de cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup Bronly. Et bien voilà spectacle Sili je pense que vraiment na bato bakobima ba toki pa mate chaleur ezali kuna na ndenga osakana te bato babini tata yaka Boni. Bien chiffre Rabi Mavinga.
coiffure un comme ça. Ben suis donc bah c'est pas nouveauté 2019 quoi. Camille te bozo ba coiffure asika la foot a changé position. Nazaki boy mais na kimi na bango boy. Mais je me suis la photo mon kaka au matin na taxi boy et tigali yo bimisa. Mais ça projet parce que quand la mine était na changer style na okata normal parce que ba rôle mozo 5 to jouer ba rôle ba frère ils obligé parce que ta souki un artiste faut là na nenge rôle senga donc na okata souki la mine. OK. Oui c'est pas fan na. Yesi ba fort bo moni ba bili les ailes rôle bezate parce que bo moni nenge mère queen madera bini. Mais yo binité. Na binité parce que na ballet tenga na juste na côté théâtre donc on a droit ba même ba téléspectateur mais et puis c'est un sentiment quand ta ballet à la prochaine fois on appelle la foot na ballet parce que ba to ezali. O le coup des ali mais on l'action on était pour na raso. C'est tout simple. Quand mi to mona la foot na ballet makambe ezali donc bozara si pris. Kitoko. Na deuxième spectacle quoi. Kitoko, merci beaucoup la foot. On va tenter d'avoir Queen Mother via Assisi Kobina. Nous allons tenter de la voir peut-être Toko Zoeto mais tu n'as impressionné par rapport au spectacle lui ça va bien. Dominique Kiele et ça va bien joyeux anniversaire na Mirakosi. Umela Mirakosi Umela tozana koko de maawa toko ça reportage na sur lelo to ça msana biso sans polémique koko de ma soin. Voilà, on est toujours là sur Beauté Image, le spectacle continue et il y a beaucoup des artistes et comédiens qui sont venus faire part, je vous l'ai dit, ils sont venus participer à ces spectacles, ça fait du bien. Papa Koba, bonjour. Bonjour papa, boni. Très bien. Yepsepsona nous présence dans un spectacle via Ezanini. Bon, via Zande Onangai, via za collègue Nangai. Tant que ben a pesé une invitation à papa yaka nagoya, ponga na papa naye. Nagoya et sengomo ezali a rosanate. Donc en tout cas félicitations à Via. OK. Via spectacle Kitoko. Kitoko en tout cas Via sans black. Balé na Kitoko. Kitoko makasi. Mais pourquoi le spectacle boye za kaza mingi? Des enfants de moyens topé ezaka ke bolinga ka mingi te. Ah, olobi yango moko orabi. Donc si to ça kitira to songa sabilo wango. To songa sabilo wango ba balé zonga, ba théâtre zonga na ba salle. Boye za bien. Yo poza na balé na yo. Na balé na orchestre. Ya nga na salle musique na salle balé. To ko beta na Via wa. Po moni Via akimi. Ngai nga soka yawa via kimia kei batem nesko fara boy koto via koto yo bina koto ngana bina koto sia wala za somos mais na sebe na yabini bien via obina bien et là on est kitoko makasi faut kumisa so nini exactement balé na ye eza bien ba obeta bien bazo bina bien donc so muninga sali bien faut kumisa papa maswaku papa nini Papa Masoko. Masoko. Nakoli moyete. Masoko. Boni. Oza bien? Santé bien? Na yaki déjà na otika mtu moko nde na zongi boy. Ah bon. Otatika nani mwana? Na otatika mwana en classe. Ça c'est très bien. Papa Bazara te be. Siko bana ba lo baneti olangwe. Ah, ba kansande ti yo olangwe. Et ça, il y a un spectacle artiste. Kitoko, ça bien, c'est entre nous les artistes, il faut se soutenir. Pour se soutenir, il faut entre biso na biso. Et c'est un président Papa Koba, un président Modero, en tout cas artiste. Un artiste, et puis Maliboso, Bana Kota Nouvelle Vague, na vie à Luketu. Oh, papa. Maman vie à Luketu. Mais vie à Zama Mabe, vie à Bin a chaba brick na sima. Nzoka vie à boy. Mais malamu asali koto tala taisika to koto so to sisa biso to koto ya tukela. Ah, o mo to tangide. Nanan. Vie. Mamu ndibo yelo. Aïe. Papa Masoko. Ouais. Ça c'est très bien. Félicitations pour notre salle, tout le santé, ceux qui aiment bien. Merci beaucoup. Le spectacle est-ce que tu as besoin régulièrement? Ouais, moi organisation to sala qui na groupe à chaque après 2 mois ou 3 mois. To banosa l'événement pour sozana balé moni pour to matangola groupe Mobimba tozo kenda ngola groupe Mobimba na compte à balé et les comédiens ote matadi matadi atadi nga j'espère na okeno Afrique du Sud à partir Afrique du Sud ndé na okité la kuna donc groupe est évolué kitoko maramuto ezo kende bien ba fanatique na so ba pesa sera chance wana ya otala rabiso ba za décider Laetitia Ngolo bambote belé place aux alliés et puis na bonne sanité trop parler peut te tuer. Trop parler peut tuer? Ouais.
ngali ngaso dokute no chemo ntwaka j'avoue que nous c'est là moi bien ba mona papa maswa po be ba mona ga net na yami nanga fiston net na yami nanga ka Cédric moko bu tata pasikele katule wonga anchadisi nakalaku nateye nchukulu wa pasteur bazwi molimo musala salukiaku mayonnaise voki zoleleko saluki mana bungana nateye nchukulu yoke loko yo bien papa kobaye tata pasikele katule wonga anchadisi nakalaku nateye nchukulu magolo wana ndeko tokozala wapi magolo wana ndeko tokozala wapi. Merci beaucoup papa. Kwa bapela biso ba mesana na ko mouver et ça la bien et puis merci na hôtel na biso oyo salle na biso to répétera les prophètes parce que bango ba pesa biso ba chance wana zo mayonnaise na koba ba obunda abanga mukolo na ete moni mayonnaise impoli ba filmer yo oto bundi sa vie ba jeune bino binote nde 3 esopi bango to sala so baje bazana so baje rabi bafinga moto kitoko ndeti na spectacle kitoko avant notre question après on papi Kader Mbote papi Kader na papi Kader Mbote nini olela nini non lobate olela kaka papi Kader bisiko zali mama. Merci à toi. Et ça, le dernier spectacle. Vraiment, c'était extraordinaire, très bien qu'il te renaisse dans le film. Nouvelle vague de vie, de Queen Mother, vraiment, tu dois assister. Vraiment, c'est bon. Spectacle de la comédie. Espace espace Nemouki. Espace Nemouki. Un problème, quand même, spectacle, c'était bon. C'est mal ou gâché, espace il y a Gaïa, on ne peut pas ébélé. Mais ça qui te le spectacle, ça l'a mis bien. Comédie. Ma collègue Moussa qui peut belé assister vraiment c'est la famille tous à la rendez-vous on est spectacle on dit toi à Dubaï on dit Dubaï c'est Dubaï on est se retrouver côté moi et puis na bourse à l'arabe voilà na mall nini olobi voilà c'était donc Ariachou moi c'est super papa Michael Lema moto ko saranate des fois notre beau-frère artiste aime ça azoleka kuna koko dema azoleka atuna mayonnaise et ça moi bien merci à Coco Dema moto ko saranate mais na leli Coco Dema moto tala yo ota subisa otala yo des mois plus tard oseki. Ça c'est très bien Mario. Na sepeli na présence na spectacle. Na sepeli rapidement. Tu peux dire Ariachou Mbote Psigazali. Ça ça les bandeko na so na poto de pesi bino mbote. Bino tubo linga biso. Takota la bandeko na biso patron so balinga nga. Bo ça la brancher. Émission bientôt la semaine prochaine. Na rabi ma vie ngato panzanteke. Merci beaucoup. Vous avez compris cette invitation à lancer donc semaine prochaine aux Zana Mario na plateau to panzanteke. Kiki zengi na jouer ka bo sepela na onte tokoloba. Merci à toi Coco Demato pour suivre le reportage. Merci à Angèle Kinké, la fiston Bastien de FB International Agence Assure. Merci à Coco Nzaou, là je vois Lévi, Cyril, Arsène Modabi, les garçons capables. Merci à vous tous qui nous suivez à travers le monde. Joyeux anniversaire à toi Mira Kosi, joyeux anniversaire à toi. Bonne fête, merci beaucoup à vous tous. Merci là je pense à Papa Duval Kassongo Amra qui se respecte, j'ai pas oublié moi na Moussakata, babillé moi na Moussakata. Donc là, juste après le spectacle, on est là avec la reine Queen Mother Via qui vient de danser. Je pense que vous avez vu comment le spectacle s'est passé. Bonjour Queen Mother. Bonjour Rabi. L'impression n'a eu à chaud par rapport au spectacle de vraiment la sebelle maka, c'est parce que mon colango vraiment est coca qui les 4 ans et Simbi. Dieu merci. Et c'est mon ama maka comme on a bandé qu'on a baillé quoi assister nga. Boye ko assister parce que yo za de côté bande ko na boye ko assister nga ezaka sengo côté la bande ko boye et puis mission na nga ezaki message na nga ezala capter to zongela bo mwasi ya kala to simba Congo
tosimba sani tosimba ekolo biso obenganaki yombe mpidi. Faisons quelque chose, amenons quelque chose. Tokokozalaka te basi pour mobali à servir na biso, on peut aussi servir. Donc voilà, message nanga ezaki vraiment la participation de la femme en tant que une authenticité, moi si azali na la moseka. C'est-à-dire aza moseka puis avant za la moseka. Mobali avait ko yebisa yo ke na lingi yo amona onano. Osala bilanga bien parce que oboko la bana nanga. Osala bilanga bien. Est-ce que ko supporter nga na moment boy? Na moment mo faiblesse ko ya pa na ngai. Est-ce que tam sunzamba benga ko supporter bana? Pour supporter bana faut yeba ko sala bilanga. Congo est important na mboka oyo Congo. Congo est vraiment important parce que pour na liangu beti ngai na scène na biso to sala nga na loni nguba. Nga la muyombe pa na biso ba yombe. Nguba to loni na kati ya ndako ekobima. Nguba to loni na kati ya mai ekobima. C'est-à-dire biso to sala la mingi nguba loso madesu to lonaka. Na meka ko pesa bana bala muso ba loni madesu, muso ba loni nguba, muso ba loni loso. Donc muto na muto loni eloko na ye. Pour ko lakisa que na ko komona te ke no ba mama o basala ka ndunda wana na ye na subika wana. Obosani ke ndunda iko ko sunga yo. Ndunda ezane loko te ko bebisa na nzoto no d'ailleurs ko bakiselo quelque chose. Donc to yana quelque chose on est to détruire oyo bande ko basi basali. Yo pe muto oyo ye olobi ke no mama na lo na ndunda bien. Lukana no yeba asala ka nini po ndunda na ebima ya ko vimba bongo. Yo kusasika ke ndaka osimba kisi non. Aluka ko yeba abwaka mai bien, achaka fumer bien, azong saraboyebo. Oko yeba nyosto na omona tango yo po olona. Nzambe merci na mabelo pesa biso Congo. Ata awa place to vani so to longoli ka carotte lone eloko yebi. Donc vraiment mitu na biso ka rande esa. Abande ko baleli ba spectacle la kitoko mais ça les sandi batu. Bazo déclarer ezata espace moi munene lisusu to kona na ba famille bana ba bata spectacle la vie. Nazaki na besoin nani balé nanga déjà ebina nango. Mais ngai na on abina te. Na loba ke non nabina avant nabina na obina na liboso ba collègue nanga. Parce que bango nde o nakutana na bango na scène ya liboso. Nabina na liboso ko ba collègue nanga après ndesiko parce que to préparer voyage to ke na Angola na Bali. Alors to ko bongo te ça mabela ba ko photo sabu. Après to ke imbo ra musisi. Donc ba sala minene ko ya lango. Mutu pa elingi ke no aza besoin ça mariage na ye ça la fête na ye aza besoin balé à vie à Toroya. On est là pour ça. Donc eloko nyonso lingo sala ke olingi balé à vie à ebima ebina et sala nini. Toko ya on dit makute na robina tamsunga monoko sabino na salle. OK. Quelques dédicaces yana? Merci beaucoup à papa Roger Boutabou na motema mamie. De très gros bisous à Sheila Vita, Manuela Pelenda et pourquoi pas Colby, pourquoi pas aussi tout est grâce Blanchard. Et merci tonton Silas. Félicitations à toi. Henri Sengoma, papa Mawete, de très gros bisous à toi. Et puis pourquoi pas Petopé s'appelle chef RK femelle d'appétit, les amis de vie à Nyonsa, très gros bisous na bino, voyez na lela bino fort, netina kufa. Donc pour nani ni pété, tout le monde a rappelé Manuela Pelenda, tout le monde a rappelé Guy Makobo, tout le monde a rappelé Lyon Mobimbawana, Guy Makobo Zawana, Batutu Bazali. Et puis pour nani ni pété, évangéliste fidèle Mambou, Yamtosimba sur ma bondeli. De très gros bisous. Brigitte Nkongo, Mobala Willy Nkongo, donc Brigitte Nsombi, de très gros bisous à toi, ma copine de Deda. Pour Nani, peut tout le monde a Animbimba, moi c'est Viembimba Lix. Et puis Pemba la Mogope, tant on a Londres, on a tout le monde à Carapé. Ma même Eline Zemba. Parce que tant qu'on a à Londres, tu peux ma soeur, ma même Eline Zemba. Moi si à tous pépélé à Mbetolo, voilà Maman Likelemba, musique qui est là gravé. Merci beaucoup Queen Mother. Donc talaka baye bangai na leli. Na leli la mingité kolela mingité. Nzoko bina bien. Ah ko sanga bo. Nana tuna bitodi so acho combien comme ces jours bina bien. Oh c'est que. Na bina bien. 4 sur 10. Oh sur 10. En tout cas sur 10 on a été 4 sur 10. C'est que on a un jury moi ya mabe. On a été 4 sur 10 en tout cas c'est que na mona gité. On a ngana invalidé. Oui mais to pesi mukonga bo sentir que ma si maison ningana. Hein? En tout cas sur 10 on a gros peut na 9 et demi. Demi on a être pour la ponctualité moi hein mais dans l'ensemble qui tord ma case. Merci beaucoup, voilà. C'était là le spectacle du groupe Nouvelle Vague de Vie. Naebisa kibino nini? Bon s'abonner na Kilongo TV. Nanu bilenge silité. Oyoki elengi. Waneza avant goût. S'abonner au vivre bilengi ya Kilongo TV. Na banzi to yokani. Oya kobo ya Kilongo façon na ko papola ye akolapa.